merci de votre fidélité. Bienvenue sur cleboaoriginal.com. 5 minutes avec César Ngadi Ndengboebi qui est 5 minutes émission Morezo Kabino plus ou moins 5 minutes pour permettre Moutounio surtout à l'Andayango parce que on a poto Moutna Moutouazan na temps ebelete à Roland émission Moulaï puis na kin ba méga ezalaka ebelete donc 5 minutes permettra Rabino Moutoutou à l'Anda sujet oyo toko développer na émission oyo topé Sarabino Boebi qui na kati ya 5 minutes biso to sala jugement donc derrière déjà la caméra et à la réalisation beauté image le meilleur de Paris. Donc 5 minutes, il y a Lelo et Zali dossier Oyo, Nakolobela Lelo, parce que Congolais, biso na biso to linganité. Donc Lelo et Zali dossier moko musical et Zali ko concerné héritier Wata. Héritier Wata, boebi ke awitaki et pas ya werason, a umele pas ya werason, et za l'un ya ba musique Oyo, a umela et pas ya werason, Lelo a sali groupe naye pe, bon moni déjà que avant Abim Salbum, tant que groupe naye abandaki déjà kokende ko voyager ba contrat Angola ba Bazaï azo voyager o ezali rare na ba groupe Congo au salina nou album te au bandi déjà ko zo ba contrat mais au monika kake batu bazali ko critiquer critique ezama bete critique constructive ezama bete mais ce qui est commis na ya motema mabe ngai héritier azali ateke atindi ngai teke na loba parce que ngai moko déjà que musicien mon côté ndenge botala ngaka otindanga na ke loba makamba malamu pona ye ou bien moko atindanga na loba makamba mabe pona ye donc azakutu te. Donc il faut boyeba que ba journaliste net biso il faut bazalaka parce que ceux qui to lobi likambu ezali likambo ya solo donc exemple na repesa neti Koffi Olomide quoi d'accord man tanga zwa ke on balobi ke o ya lukuta Fally Ipupa nenga na loba makam ne vrai passer Fally Ipupa lelo ozotambola na radio na voiture oti radio moko européenne oti radio na France ozo rapenza ke nzembo Fally ezobeta ezosala bato plaisir mais Fally au mona bakondima ete mais ozo mona ke JB Piana asalaki danse sa pamba esalisi ba tournée mondiale. Oui, rabeta double zénith, tilelo mutabeta double zénith azate. Donc ngana zali wana na lobara makambo. Oyo ya malamu mutunyo surtout musicien surtout asali. Au moins to koma kolela ke musique ya Côte d'Ivoire et l'équipe biso. Oh musique intel l'équipe biso parce que biso na biso to linganité passé le lot to ko linga pe ferré basali featuring ou be ba beti na scène na Fally Ipupa. Bako sangana babeti Fally Ferré Wera JB Fabregas bako tondi sa ba stade net de France mais biso ego salamate parce que bayo kana raté. Pourquoi Congolais azali bo 5 minutes à lelo ezani tu coup de gueule au nazar sala parce que 5 minutes pe comment ya coup de gueule ezala. Tozwa revenons à ce qui nous intéresse aujourd'hui ezali ka ya Héritier Watanabe. Musique eza pasi. Est-ce que bosu bomona musicien basé belé au bimi mbala moko même pas un an oye ozu contrat ya kobeta na Olympia. Donc ceux qui zalaki bandeko na biso te ba combattant mais héritier a beta na Olympia. Asilisi lelo tozolo babo akendaki États-Unis d'Amérique. Amemi groupe ne mobimba. Amemi groupe ne mobimba. Amema ba on pe en France. Bazali ebelete. Ba mise musu bazana bakini wana bazawana. Donc po ba memata ba musicien na ba wana matadi mayo ba memana nute. Mais héritier na vitesse ozo kende na ngo. Mais bato baza kondimate ozomona ke biso na biso ba congolais to lingana kate soki ezaki ekolo mususu muto azosala ndenga na bango ndima mais héritier o asali album mabe mais vraiment tozana sérieux album héritier asali est-ce que album on eza mabe ba pour une première au moins ba mise musu bazaka abimi asali groupe et simbiti ya liboso pe ya mibale et simbate to mona ga ndenge Fally abima asali album afima mais siko héritier pourquoi baza kondima ete or biso lieto sanganaka biso tout tozala na liloba moko to sangana na côté musical to ko avancer mais tozo avancer parce que ba musicien balinganité donc le lope toyoki ke tozali j'ai dit toyoki ke o héritier ba refoulé groupe naena batunyo surtout bazozonga ki ça ce qui problème ya visa ce ganini de toyebité to ko landa dossier on a de très près toyeba vraiment que soki ezali ya solo ou ya lukuta soki ba refoulé bango tokoyo akara ebima oh intel mutasalibo mais pourquoi soki ezali ya solo ba refoulé bango donc pourquoi ba ko tika ba ba voyager ti ba koma ko ba refoulé donc on verra ça donc lelo 5 minutes à lelo ezali ki net coup de gueule
il y a Makambu héritier. Moi, je trouve que c'est là n'engage que moi-même. Jeune frère Moko Boye, Azoke na Makamune, na vitesse Moko, il y a bien ces musiques, elles allaient passer au Bomoni Moutou, à Bandi. Carrière n'est à solo, na vitesse Moko bien, il faut quand même qu'on dimaille. Donc, 5 minutes, nous avons qui coup de gueule, mais nous vous laissons quand même le soin d'en tirer vos conclusions et de nous faire parvenir vos commentaires, comme vous en avez d'ailleurs l'habitude de faire sur cluboaoriginal.com. Donc, c'est ainsi que s'achève ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Derrière la caméra, une fois de plus, c'est le meilleur de Paris, beauté image. Restez connectés sur RD Congo Info. Nous allons nous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro de 5 minutes avec César Ngadi. Mais n'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Beaucoup vivre en haut. Bobi Kekote, Anna, beauté image, allez là, on m'a. À très bientôt.